État des droits, il fallait moi nanas à la frapper. Tisiko moi nanas en fille, il paraîtrait pas corrompre ceux qui $10 000 moi boywana pour pas vendre sa dossier. Papa Nazo Biso, la justice fera son travail. Dossier na justice c'est pour la rater ce beau kanisa qui peut payer 10 millions, bozo de qui s'attend. Bato ba commettre belo wana ba kozala arrêter. Et lobi lokola ba kozala kuna pour moi nana kota te, ngai pe na kozala. Na kozala poto yeba ndenge makambo zo kende to publier. Congolais en 1957. Congolais en 1960 est différent des Congolais d'aujourd'hui. Congo on a Martin Fayulu ba komi kolobana TV. Bana ba kozalaka ba ndenge ba bozo wana zo salema. Congolais ba kosa rabino ebele. Jean-Pierre Bemba beti 10 ans na CPI. Et Mundele ayebi mbongo ni nazaki yango na babanga na okabila korompaka ye. Mundele afibia moni ke bo resili ba libérer kende na yo. Ayeko beta match na zo musala po bana ba vivre. Mbongo nyo Cécile. Tango tu sais que des hommes, c'est que M. Bemba, quand il y a une élection, M. Kabila, tu vas regretter ta vie. Et aujourd'hui, si le père de Bemba est mort, à cause de Jean-Pierre Bemba, dans la kanda Jean-Pierre Bemba, n'a pas de konanga lemba, n'engue fait n'engue go tanzamba kufa. Basoda n'est pas bête à kabal. Si comme mais nazo le belayo, naza Bemba kufa, nani, il go tanzamba kufa n'affrontement, il y a Joseph Kabila, na Jean-Pierre Bemba. Comment check TV? Yasiba mutombo. Congo check TV. Yasiba mutombo. Sali à travers le monde, Sali na bandekonyo sur Hollande Abisso, partout dans le monde entier. Jerry Kobetox 207 de la presse Nabino Yeyo. Moi na mobile à la Rabino toujours mes émissions au four au moulin. Merci beaucoup na Pati Kobetox derrière la caméra. Merci beaucoup à tous les abonnés de votre chaîne YouTube. On a à chaque fois s'abonner. Congo Check TV. Il y a Boss Sebumutomo depuis Allemagne, na Peso Bambo Tebele. Les lotos allés dans siège, il y a IDPS parti pouvoir. Toye les lotos sur la par rapport à Makambunio surtout ils ont circulé actualité politique. Moi songi nyo surtout oyo ils ont circulé na politique ko kabwane koti na lamuka kabwane tu éviter to na combien de lamuka. Yango les lotos choisir moi na mboka moko o alobaka bien chole alobela biso nanu likambo etali politique et puis na likambo yo toyoki peut-être hier on confirmé biso pona ba militaire. Mbote papa chou. Mbote bandeko peuple congolais tozana kacha IDPS bandeko nyonso bazana Matadi. Mama Brigitte Amato na Matadi alobi ke papa soki nazo yoka yo poso comme président république. Oh. Mama Brigitte merci vraiment azana Matadi. Azande kwa Martin Fayulu soit disant bandundu pende ko nangai. Albi papa na ngangeke mpangi bandundu félicitations. Martin Fayulu meso sa territoire na bo même na territoire na bové. Bon merci vraiment Mama Brigitte, vraiment nzamba pambola yo tous tout bandundu ba Congo Katanga talana o mama kamboto lo bagana na siège. So ke na MLC ba lo bagate. Naza na siège ya IDPS o azamuluba monike aya na IDPS o azamuluba ganga to bimise na siège. IDPS eza parti lubate, IDPS eza parti national. Ozomona ndenge nzambe atindaki Moïse pour délivrer l'Israël, ndenge nzambe pe atinda nani Tshisekedi wa mulumba. Ozolanda malgré qui nationalité qui est ni na yeke azamuluba, mais c'est quelqu'un que Dieu a envoyé pour l'intérêt général. Alors yo ya oyebi sabiso te yo parti ba luba wana parti boy. Eza parti national. Nde totemelango pourquoi parce que eza place au Martin Fayulu alinga diembela pour na kwesa président Félix Tshisekedi. Bien habillé, hein? Le système est changé. Système est changé, na liena mbongo ya IDPS nanute. Président Chikito Mbote na yo atali alobi ozo ganga ozo toka. Nako tindelo combien de veste na bolingo na alobi ke tindelanga atamoko. Atindi musu président Chikito yango na zui na lati mais soki mi balé musu e bakisa mi poto lobaka kaka ezanango mabelamu. Voilà, to so vraiment ma politique est belé. Tout banano na likambo etali le 30 juin na ba réseaux sociaux ba te belé bazo publier likolo ko kwea soulèvement ko salama na ebité soulèvement ba ko tiela ngo date ou bien c'est quoi et puis na moni ba ndeko na tonga ba publier babi le 30 juin chasse baluba makambo yo peki saki ya tribalisme ezongi lisusu nazo yebisa yo Martin Fayulu n'a pas le mot d'ordre à donner au peuple congolais. Un avant-hier comme Fayulu a repéré sa mot d'ordre. Et nazo avertir bino peuple congolais article 64 de la constitution alinéa D. Le régime de Félix Tshisekedi, ce n'est pas un régime de nomination, mais un régime constitutionnel. On ça remettre en déroute le régime constitutionnel, ça constitue une infraction. Et il sera arrêté. Donc, peuple congolais, vous allez comprendre que Martin Fayulu est Sabino. Oh, biso eza bongote. Yo monaki bangote bakenda na cour constitutionnelle ça que gaz beta.
démocratie ekoti gaz ebetamaki bango balobi bapibie bandeko na bango bazoki gaz ebetami gaz ebetamaki te nazo biso eza bamascarade bazosala mpona kokosa peuple congolais bakendaki papa bato bakendaki na cour constitutionnelle bazalaka na Gombe te bazalaka na Balime te bazalaka na Bakingasani ndenge nini bakenda komona na tina cour constitutionnelle senge na nzela biso baza kotambola à l'aise peuple congolais eza mensonge ezali lokuta état de droit ekoti démocratie ekoti Martin Fayulu so aza na poste azala président de la République a organisé base na ye 2023 ozala biso mpona kokende na baélection et awa IDPS aza na koorganize babase na ye mpo to vote Félix Tshisekedi abima na 90% na 2023 après koya koyemba susu to bandi kopréparé bima libanda tala baparlementaire debout baza wana plus de 3 millions wana parlement debout alimete ozolanda na peuple congolais tango ba seni a proclamé ba résultat a gagné que Félix Tshisekedi abimi président de la République Martin Fayulu abimi na TV alobi que la vérité des urnes ba yebisi que la vérité des urnes il faut aller à la cour constitutionnelle abani ko yebisa ba bazo baza ko teleme pa na yeke boza la calme cour constitutionnelle ko répondre ngana obima président papa moi mikolo wana ndaka Fayulu batu bazo ya moi ba 200 300 baso tuka abo cour constitutionnelle alobi que Martin Fayulu est aventurier il n'a pas de preuves c'est un escroc politique c'est lui qui a été élu c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo base ba panzana donc en d'autres termes pour le terme pour le parlement de Boeza paiement au Koga je le remonter ça manango et le ça le 30 juin tout ça a défilé à indépendance président Félix a bien si ba payer belé ba Tchad ba talaka indépendance et ça les ma ba président ba paya baya gâté mais oh ba président ba paya bazo ba président Tchad ba paya na tanga Kabila ba paya ba ndeo ya mutazako yaka président Zimbabwe pour soutenir yet et sili mais oh zo sentir na makura so benga fatina ya facial bina raisonner nan donc zo lo bageno makambo ekende nango bien papa na ngai voilà merci beaucoup de se faire année pour le bara mingi bino pe bato bolanda ka ebo féliciter vraiment za mwana mboka ndeko moko kuta ba na pesa ombote alobaki lo bara pe na mutema ya alors lelo sikoto l'état des droits lelo tozo lela kimeva na mboka mais na ebité soki par rapport ya bino kaka siko bozu pouvoir bokomi ko kabola lamuka ekomi seti lamuka mbusa nyamusi ye lobi akwesi bombe alobi ye azane na lamuka lisusu te oui à comprendre il faut la réponse à mbusa nyamusi peuple congolais na lettre à mbusa nyamusi alobi nini alobi Martin Fayulu doit comprendre que le plan n'a pas marché peuple congolais posait à mbusa nyamusi question quel était le plan qui n'avait pas marché c'est pour détruire le peuple congolais pour détruire notre beau pays à comprendre que kope simba kinangote Martin Fayulu zonga na nzela kutu ndeko mbusa nyamusi ake musika alobi kutu boy Martin Fayulu politique kendaka bongo te ya yo ekomi na ena motema contre Félix yango Félix asala oni ozona na ndeko nanga donc lamuka était une association des aventuriers une association de commerçants yebisanga na kati ya lamuka nani aza politicien azate même on so ba politicien baza ba politicien te bemba ba peseka café bilanga na Équateur ya papa Nigeria bandi olinga basa batakweya ozona na ndeko nanga Moïse Katumbi asali gestion ba makayabu awa na Kalemi bakosi peuple congolais comme tant la vérité na Congo ezalaka soki mutu alobi vérité oh azo impoli balingi vérité te Moïse Katumbi asala émission moko na Chantal Kanimbo alobi ke commerce nanga liboso ezaki opération makayabu na Kalemi luka émission wana na digital Congo eleka mais lelo ba congolais balobake na famille ba Katumbi mobole ezande Katumbi kutu famille na bango baboya ki asala politique lokola zokanga na ba réseaux sociaux ke bazo empêcher à voyager a se décourager katika politique pour ça na monge belé avion na e atterrir quand même bako boya avion peuple congolais osomona ke la comédie politique ezo œuvre toujours na lamuka tango Kabila za na mboka oyo est-ce que Moïse Katumbi alinga ya na mboka oyo Moïse Katumbi alinga ki ayate po abima ki akosi procurer ke libumezo le kangana ke de soins médicaux mais yo landa ki te dossier na katanga alobi ke libumezo le kangana ke aux soins médicaux ko soins médicaux akenda ko zwa ndetu la musi ya zaza kima ozola na ndeko nanga et si aujourd'hui Moïse Katumbi azo se retrouver sur na sol congolais grâce à Félix Tshisekedi mais jet nende matati jet ni na linga ke ndo sala Moïse Katumbi aza aventurer alinga ke ndo sala rébellion na est na so ebisayo yem dazongi na le au sala opposition mo boy soki président Félix asali malamu abeti maboko soki asali mabe alobele boy ke sa sur rébellion yo na preuve à l'appui hein ba yebise ba confier comme ba avion commercial za na koleka futa billet kende na Goma sala campagne nayo azo boya pona nini souci na yaza na avion commercial mais président Félix aza mo konzinaye a matin na avion na Congo Airways et ça l'accident a comme pe calme zonga et bongo ko sala accident kana Moïse ate sala accident Moïse akufi et to perdre nini na Congo mais quand même aza congolais aza Congo yo mona déjà congolais à métier à Zalagate
soki omoni mutu abotami meti seke papa aza mundele obe mama aza mundele meti ya ndenge nini mutu mwindu basangani na mundele baboti meti ndenge naza mutu mwindu boye soki na bali pe mwasi mutu mwindu na boti meti na kobenga na mwasi seke tricher ndenge mama ya kamitata tricher na belge. Voilà, tout ce qu'on a wanate, tout ce qu'on a mouké. Bozo somba batu ya ko somba ndenge ndeko kabila bande ko sala ou bien nini. Pour être la mukango lelo Moïse Katumbi alobaki ya ko sala opposition moko oyo. Déjà nanga mune baboya ki lelo sumbusa nyamwisi. Bino pe bokomi ko somba batu, bino batu ya état de droit. Te batu wana to sombi bango te baya na cash. Ozomona ba Jean-Pierre Bemba bazo pona nini. Peuple congolais bakosa kabino ebele. Jean-Pierre Bemba beti 10 ans na CPI. Et Mundele a yebi mbongo ni nazaki yango na babanga na o kabila korompa kaye. Mundele afibia munike bo resili ba libérer kende na yo. Parce que ko ba Mundele zaki ba milliard o kabila pesa kiye ba retirer. Tango ba retirer ba la Rwanda Bemba tikali maboko pamba batiki. Siko Bemba la Congo azwa ko lukanini. Aye abeta marche ne bati ata directeur à Lufu na DGM. Oh, menazo bisoma kama. Directeur à DGM na Lufu. Aye ko beta marche na zo musala po bana ba vivre. Pombo onyo Cécilie. Tango tu sais des hommes, c'est que M. Bemba, quand on est dans l'élection, M. Kabila, tu vas regretter ta vie. Et aujourd'hui, si le père de Bemba est mort, à cause de Jean-Pierre Bemba, pour aboyer que tu sais que tu vas mourir, pour peuple congolais, le va combattre des personnes poli. Tu sais que Benga Bemba, Ozo Benga Jean-Pierre, Nanda Kounaï, Bemba vient. Vous êtes mon frère, on a grandi ensemble avec votre papa. Quand on est dans Kabila, tu Kabila, ça monte ma bébé. Jean-Pierre Bemba, je suis Igwe, Charman, Nazana Basoda Mobutu na Obetaï. Mais que babimi semba una boulevard Lumumba tia ninga kima soki moniso kute zalaka temelele to regreta Jean-Pierre Bemba et nazala na kanda Jean-Pierre Bemba na bandeko nanga alemba ndenge fie nanga igota nzamba kufa basoda nene babeta kabal siko mais nazolo bela yo naza Bemba kufa nani igota nzamba kufa na affrontement ya Joseph Kabila na Jean-Pierre Bemba et basoda bazako mener na terre bazaka basoda Jean-Pierre Bemba. On le met le moro wana siko bana poto pe mususu na ebité so baza ba mal intentionné parce que toi na bana poto ya bien na ba mal intentionné. O ba lo ba ke IDPS parti moko boza na pouvoir ba encadrer bino. Boza trop violent, ta bo to sala mobulu kala mingi te bino bo bimi FC sa bimi. Bozo e ba te ke tisiko bozu pouvoir ba ka boza ba opposant. Papa yo za na poto ozo sala remarque na bato bazo ba gaz tamulai. Na poto ozolia matungulu, na poto ozolia ba saucisson. Ozoya kotia makelele na mutu azonyo koma na moi ya 32 degrés. Ozolanda papa nanga. So ozana pasa mboke bonga longa na poto yaka awa. Problème eza nini? L'article 5 de la Constitution stipule que la souveraineté appartient au peuple. Et bato basali statistique balobi que peuple congolais a plus de 80 millions. Mais l'IDPS seul, nous dépassons déjà 60 millions. C'est-à-dire qu'on parle du peuple congolais, on voit les partis politiques IDPS. Ah, on est comme dictature. Dictature, la démocratie, c'est quoi? C'est la loi de la majorité. Si on n'est vraiment pas bien à tout, on va invalider les députés. Les monter. Ce que les députés, il y a qui ont des bases, Malibanda. Et Rosoyo Kambusa Nyamwisi, Azolo Baboik, que COP et Simba quitté. Si on veut favoriser Bato Bazana COP ou Mbusa Nyamwisi Alobaki, non. Problème est le président de la République a bengi président de la Cour constitutionnelle. Alors que malgré boza médiocre, boza sala musala malamu te obozui na régime wuti koleka, mais vous devez chercher ya ko résoudre crise wana. Crise ako président Cour constitutionnelle yemo soki luamba bazo benga ya alobi nini. Alobi ba créer chambre moko spéciale pour na traiter ba contentieux. Maman Christelle la muka mobimba. Mutu nazana souci koleka batu nyonso, maman Christelle Voangu. Po era kendaki na ba ir avotaki numéro 20. Ozolanda pe abavota ki solo. Mais soki ba invalider ba trokola ba Daniel Saf. Et ça le problème c'est oh et bon député zo mela diamba matika e. On a problème Daniel Saf. Nazala na 4 jours na kuta na Daniel Saf. Au monde ndenge na ko expliquer. Ba ke boza ba violent. Toza ba violent Daniel Saf azo parvenir ko Lindala la Tshisekedi ya kufi. Tshisekedi ya kufi. Daniel Saf. Tango azako zo Lindala azo lo ba ke Tshisekedi ya kufi to lela e. Azo ki permission pa nani. Tshisekedi ya kufi bazo lela e na stade de martyr. Bazo ke ndoko tia bato luki kutu présence ya Daniel Safute. Pour présence na na kata stade milingelinge tonda ya jamba. Osola na ndeko nanga. Mais eloko pesi biso kanda ndenge bazo zo micro ke pour la nina bo seki etient Tshisekedi monanité. Maintenant Daniel Safu azo zo das pe ko lobake non
Je n'ai pas reçu l'invitation. Le col aussi a apprendre biso français. Tango yo za ko le canal Indalala na kiosque. Tu sais que kufi. Ozo qui permission pas nani ya otama na Indalala. Il faut pas blaguer avec le peuple congolais. Voilà, c'est Cholé oya lo baramala moi na mboka oyo bo sepelaka na ye. Tout que nous qu'on a question o msusu to moni président atie ba militaire na biso lelo soins médicaux na bango kozala gratuit et puis bientôt pele msu ba classe abana ndenge to sola kana na ba campagne ba pesa président Félix chance ba école ekotongama lelo ba militaire bazui grâce wana c'est que vie sociale quand même maison ya déjà na bateau bazo douter babilanga déjà babilango Félix azosa les lokola bukanga lonzo te bilanga fatia azosa la peuple congolais bokolia papa biso to lo ba vérité nyos so bomoni ke lopango eza muke mo ebo tia faux sceptique eza te ngonga ngoyo po bokolia preuve à l'appui na wuti na parlement debout ya matete nazwa kozonga na moni papa moko ya mukolo na koti na lopango na bango pona senga mai nazo lobelo chose vrai papa pesa nga mai papa zo betela koko na eli solo koko na azo ebise li solo bigeno lopango na sombi yango na 1954 tala na papa na 54 déjà sombi lopango ozolanda papa tango na sombi lopango na 54 to komi na 60 na tonginda na faux sceptique. Donc depuis 1960 faux sceptique est raté pour kolia malamu ezala raté. Ozolanda papa yango zomo la raison pour laquelle na lobi que non bobongisa to kolia complexe ko sila lelo zwa congolais moko bokendene na 7e ribo kota supermarché lobanine na supermarché bato bakota ka ba ministre bato bazana mbongo congolais akoma complexé Félix alobi no complexe sili tozoti la bino ba supermarché na ba mumbele na ba kingabwa bo Félix mabe azo sala nini ozo kota yo moko somi soso e koma tina 200 francs congolais soso 200 francs nazo yebiso ki vivra vera c'est que to bomba ba image bomba ba image o yango na lobake soki Félix tina yebisa ok non soki Félix abongisi mboka o te eza problème ko luka président musu te to benga kanzamba tindi Yesu po to za na raison toza na réseau to Yesu président Yesu za président pour en dehors de Félix nana ko za la président pour aloba na intérêt peuple tike la pe muninga mususu aza na bonne volonté quand même eko simba nazobia to ko tike la muninga mususu soki Félix asali malamu landanga malamu ndenge na lobi soki Jésus Félix asali malamu te na 10 ans autopesier c'est que congolais mususu ko zo pouvoir te c'est que futo kende kaka na nzambe atindela biso Yesu aza la président pour en dehors ya Félix Tshisekedi il n'y a aucun politicien qui peut parler l'intérêt du peuple congolais. Voilà, merci beaucoup. To komi na suka question suka. En tout cas, on a tuni en côté batu bakoloba makasi. Parce que tous on a 4 états de droit. Est-ce que vous avez l'information il y a lelo moi na moi il y a 13 ans. Bana mibali mi 7 mobimba babimi na ya ba honorable ba gouverneur. Moi na za pauvre, maman na za pauvre, maman na sali vidéo biso to ba mamba lukutate na bité na régime bo l'excellent vidéo maman na nenga zolela. Moi na wana lobby ba kokene pa imote papa ne député. Il paraîtrait na moi na Mike Mukeba na kati, bana ba honorable belé na kati. Vidéo ezali maman zolela. Cholé boza batu ya état de droit pour batu belé babi lobby ba kozana révérend Kim bana na batanga na révérend Kim lobby nazo apprendre bino ke na 9h batu ba kotonda wana ba ye moi na mobala zo continuer classe mais moi na moi si ba bengani na habité sokolo bali et salinga passe na leli kutu maya miso bimingai kota la degré yo moko oka papa journaliste azo ba kena mona Mukeba pe azalaki tango tosolo ba ke diamba zo sala diamba tango yo papa zo mela diamba moi na pas ko mela bani ko mettre ba acte wana nazo ba maramopo moi si ya Mike Mukeba na habité na benga ex honorable a sali vidéo siko parti Kobetox na régie ba chango a démentir abi moi na sala makambo la te yango moninga pe na lobby oui mais na koyebisa yo ke tala yo tala nde makambo zo ke ne pona lobelo nini na lobelo ke sali pasi tozana bande kwa basi ya kitoko soki bazo luka libala IDPS ezo prôner pona ba mariage tozana posa to balisa bande ko basi molimo okende ko luka libala ko tungisa nzambe pona libala yesila na Congo o mona jeune fille kitoko mobala kitoko mandefo abie pembe azokende loba na buki molimo aseliba pona nini po mabale zo sale mate nde IDPS azoloba ke Félix azoloba ke no na pesa ba jeune garçon na ba jeune fille misala ba bala na désordre donc ba bala ni vraiment 2 millions n'église moko bato bazo balana ozola na ndeko nanga mais tango tozo mona ata bêtise ngwe po sang nazo comprendre te comment expliquer bana ngwa mibali ba mineur peka lokola ye mais 7 te malaria zebele na mutu malaria zebele na mutu na ba congolais ya wana peuple congolais faites confiance au président de la République déjà ba centre de recyclage pour na mentalité bandit déjà to recycler peuple congolais à raison normal congolais en 1957 congolais en 1960 est différent des congolais d'aujourd'hui. Congo on a ba Martin Fayulu ba komi ko lobana TV bana ba zalaka ba ndenge ba bozo wana zo salema
Congo oyo ça pas na bino ba bino bobi état de droit mais état de droit il fallait moi nana ça la frapper ti siko moi nana zane en vie il paraîtrait ba corrompre ce que $10,000 mo boywana pour ba vendre sa dossier papa na zo biso la justice fera son travail dossier na justice pour la rater ce beau kanisa ke bopé 10 millions bozo le kisata bato ba commettre beloko wana ba kozala arrêter et lobi lokola ba kozala kuna po mo nana kota te ngai pe na kozala poto yeba ndenge makambo zo kende to publier yango. Voilà, tu as une question parce qu'ils ont dérangé ma casse. Total vidéo, ils sont très choquants. Maman Zolela, moi, on a eu à 13 ans. Bala mi bali 7 momba ba bengani mo na classe mais ba mi bali ba continuer na ba classe donc to kuta na lobby na révérend qui Michel la lobby à Rosala comme ça to lingi mo ka tambola boy makamute ya ba trafic d'influence belé yango moni na tia drapeau na kingo parce que charge ya makambo eza pa na papa Chole to komi na suka le bani ko bisa ba congolais oyo bazondi mabokonzi ya président Félix T et puis question moko ndeko mo ba na tuna yo est-ce que 5 ministères oyo Pasteur Mukuna a eu ce risque à Kolobake et ça réservé pour le président Félix. Est-ce que 5 ministères wana il dépêche ce que soit. Oh, nous sommes il dépêche ça soit. Et bon yo ça vraiment qui c'est. Et bon yo vraiment ça c'est que ministre. Il y a mon carte biso ka 5 ministères na bazu yango esi na longwe na longwe na ko kumisa président Fachi. Soka longwe na problème ça te met aux majoritaire. Ça congolais. Mais ngana oyebi se. A ko intimider biso te que soka longwe. Ba Martin Fall bazako kumisa Félix ba longwe. Est-ce que tozu élection te? Tozu. Pour Martin Fall azande mwana azako yawa tozo lisa iba mbambwengi yo to lamba kawa. Azako yawa tuna kende tuna azako yawa. Alongwa président Félix Abimate. Abima 5 ministères bokozo. 5 ministères Félix Tshisekedi l'homme le plus intelligent et le plus sage en Afrique centrale. À cause de tous les 5 ministères. Est-ce que vous croyez vous vraiment que ministre de la défense Félix a pesa na moto mosusu? Il y a justice. Il y a justice. Il y a intérieur. Finance. Yo zo boule Félix. Et Félix azo kende déjà poto ba musu basa la bilanga na mboka. Yo zo boule gaza yuma. Vrai yaya. Problème à Congolais ba boule ke yaya za mutu azo ganga trop. Vrai yaya za o azo boule na okanga mutu kati ndenge ni pona faire perdre. Ye wana nde yaya. Kitetu na poto mona ki audience ya ba généraux moko américains ya on est besoin kitetu wana. Te ba généraux américains ba comprendre que guerre mondiale lingue salema. Mutu akosi sa guerre mondiale comme ne Félix Tshisekedi. To kene to bondela preuve à l'appui papa au mona ke ba français ba gangi. Les élections étaient trichées. Les élections, c'est Martin Fallou qui était le président de la République. On a pas français. États-Unis a témoigné non. Mais l'élection est qui malamu. Babengi ministre affaires étrangères yaka. Tous on a pas satellite. Ma castella n'est pas tout babimi. Félix Ndé Moutabima est président. Ba français pas comme moi. Lisa c'est petit. Tala c'est président Félix qui était le président. Le meilleur président élu d'Afrique. D'Afrique. Ndé. Et Vimisi biso sunde. Toi on a candidat du sous-support 2023 papa nenge tokoya. Mais c'est le président, c'est moi le directeur de campagne de Bandundu. Bandundu mobiana ko sala campagne na ibsa peuple ya Bandundu ke. Bino bozala Bandundu. Avant bon voter muto bozolo ba mutabandu boke tous les territoires neza wapi. Azana territoire ni papa ne nani, maman ne nani. Bokanga kali kama papa nani maman nani poa. Oh, mais elles ont mona mutazo sala politique à haine. Ba oui ba pe mala bona ki. Na Congo to sala politique à bolingo. So zo mona mutazo sala politique à haine sege ba kombo eza kota ba keita. Ozola nande konanga. Donc a uti kota ba keita. Ba komba ba Camerounais ba. Ya ngona kasi. Et bon RT et to Samuel ayaki côté côté na Hollanda ba déclaration le bagate. Ah oui, mais c'est le président de la République Tozako Luka, un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Kolandano Martin Fallou na pesa hôtel nga 10 chambres pour gérer à quoi ça en faillite na côté kango. Holanda kangote. Quelqu'un incapable de gérer hôtel il y a 10 chambres. Ndebo yo ko pesa mboka o ezana 26 provinces. A kokate. Voilà, lilo basuka la bandeko nyoso balandaka yo na yebi ke émission leki kitoko et puis o ezali chaîne na yo okobanda ko mesana ezamba liboso te Congo check TV ya wakwetu mashiba mumenu. Papa Sibu Muto Mobambote. Peuple congolais, na komi na ngana suka. Soko mona ki place na blessa ki yo. Bosa na mekangé loko. Exposer des motifs de la constitution. Et le bibo de 1960 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 2018, avant que le président de la République ait avoir gagné les élections. Jusqu'à 2018, Congo est encore une crise politique chronique. Et crise wana bota on exposé des motifs de la constitution. Crise wana est un relief particulier dans la guerre 1996 jusqu'à 2003. Le fondateur de la guerre 1996 jusqu'à 2003, comme on a dit, Bamboussa Nyamousi, Bazaria Soubewa, Jean-Pierre Bemba. Maintenant, MFC est parti rebelle de Poitiers pour nous combattre. Ayoki Lenga 1 plus 4 na pouvoir comme ça va partir politique en 2003 c'était 4. On est clair. Dans comme en 1996 à 2003, si c'est que la monique pouvoir les opérer ça m'a peuple été. AFC classe politique donc en San City. Toyo Kana, Tobi Misaba Moeke au lieu de pouvoir na coup d'état ndenge Bemba Zakoya
ndenge Laurent Désiré aya ndenge Mobutu azwa peuple ye moka banda ko na ba dirigeant na ye na élection pluraliste crédible nde toke na élection ya 2006 toke na élection ya 2011 nde élection muso yo ko sala na 2018 au Félix Tshisekedi a gagné en d'autres termes lui kolobani si vous voulez être président de la République attendons les élections de 2023 oh oui c'est là 2023 ala l'année pongi po azoko sa peuple que soulèvement populaire le 23 personnes yebisa ba député na ba sénateur na ye que bo contacter bo siéger yo et Tshisekedi yebisa que n'allait pas légitimer Kabila yo le ba je dois consulter la base les loba na ba voter ba ba famille na ba pe balia yo zo yebisa ba contre l'Assemblée nationale on moni ko za aventurer pe ba député na ba répondre ba député na ba répondre ba le falu tika ba G yo kota ki oliembongo na place na ye imaginez-vous que Martin Fayulu papa journaliste si potenga na lobeloko Martin Fayulu a postulé na deux places a postulé comme président de la République a postulé comme député national quelle était son intelligence ayeba ki madame qui a combattre félicité lokola ko rater na présidence a commander à ta député to tingele kende ko siéger aux la députée ba moisi ka tumi ba pesa ngambongo na ko siéger te azui mwana kasana ya salini atindi ekuna siko zo ebisa mwana kasana ke kokota kuna te po élection de gars mabe mwana kasana lui papa na $4000 na komi ko zona tika na ko tika te mwana kasana mo galubi ko za ventiler to soutenir président Félix Tshisekedi bona ko lobake nini oya za na posa pouvoir des soulèvements populaires c'est pas comme un soulèvement populaire il sera arrêté par la loi est dure mais reste la loi si vous avez besoin d'être chef de l'État patientons attendons 2023 maintenant vous même pas embrayement politique to risquer mandat président Félix Tshisekedi to benga mandat to benga transition pour mettre la paix alors ce boni to benga mandat bocha ba arme na à gérer à ton andaku yo Martin Fayulu la na ma campagne mais peuple o ba voter o ba lalaka na ba mumbeli Félix Tshisekedi mwana bourgeois parce que Tshisekedi Mamoulouba n'est pas un pauvre comme papa Martin Fayulu Tshisekedi Mamoulouba c'est un bourgeois a dirigé l'entreprise de Belé au lieu Félix Tshisekedi qui le fait dans la Gombe Félix Tshisekedi a fait la frontière entre Boulimete na Mumbele maya mbule zo côté la bato na Mumbele et zo côté la président Félix Tshisekedi mais moi na Mutambongo mais Fayulu moi na Mobola a qui fait dans ma campagne à cause de ça, tu dois faire beaucoup attention, mon frère. Galatia, tous ceux qui t'abandonnent une ville, tu as qui a pas le tribalisme, Moulou Bazan de Gonabiso Congolais, Moukongan de Gonabiso Congolais, Mungalan de Gonabiso Congolais. Et ça, quand bateau Baouta, Bakota, Cameroun, Rwanda, Bayaka, Bayaka, diviser. Donc, vous divisez Bissoté, vous tika Félix Tshisekedi. Même dans la Bible, le peuple congolais, nous avons 12 tribus. Dans 12 tribus, ça sera pas Barouate. Alors que malgré que vous avez choisi tous les 12, mais le roi n'a pas de tribu à Chida. Malgré le Congo a 26 provinces. Mais j'ai choisi un leader qui est Dikassai, son nom c'est Tshisekedi Wamulumba. À bon entendeur. Voilà, merci beaucoup à merci merci na babone nyonso ya Congo Check TV et puis na boss bandeko nyonso base ya IDPS na Londres Kabana président Chibaba Benda Londres so ko soit base ya IDPS soit na IDPS na Londres on a ka bango to contacter biso to kopesa on numéro parce que so na IDPS bye on se retrouve le biso ya ciao Congo Check TV Yasibo Mutombo Congo Check TV Yasibo Mutombo